Mbote bandeko balandi ya ba chaîne ya biso ni surtout partenaire oyo émission ya biso elekaka la vie en RDC esanga ibongo Dimitri Bonganya la formule gagnante nazaba musika ya ville province ya Kinshasa na visango oyo na moni vidéo oyo je tambola vraiment na ba réseaux sociaux ebele tomoni ndoko na biso comédien Pastel T Akanda asali vidéo to ebité ceux qui za ba blague na miso sa ba blague à négliger à bouki à éviter à dénigrer vraiment notre prophète Fumuki Mbangu et puis boxeur moko pe susu yori il peut le susu ayiko appuyer maloba ya Pastel T Akanda mokanga mokengeli éléphant mokanga mo likelele mokanga mokengeli gori kanga ne mboka ah papa Simon yaka hey. Mais pasteur papa Simon Kimbangu alobaki mundele akokoma mutu mwindu akoma mundele lukuta papa aza mutu alukuta papa aza mutu alukuta papa wana bilobe bona ndenge bilobela za ntina bilobela yagoloba bongo ndeni agoloba mutu mwindu akoma mundele akoma mutu mwindu amweni alongwa kuna ba ngalo bango kimbangiste za ngoka soumission. C'est une façon d'endormir le peuple. Otali batutu bazan ya kati kimbangiste wana ata riche morazati. Bazela aka kosambela tata Simon Kimbangu babosana mboka na bango. Ite akanda ki amoni ba building. Amoni mboka elenge ya cause la prophète. Un vrai prophète, c'est celui qui réveille la population. O balande la maramba peuple, balande la maramba mboka. Ngalo bango na kimbangiste bazata na riche morote. Batutu basambe la rana ba pauvre. Et puis nandimite ba okelola. Pour nzambe a opinir bango, pour balande la maramba mboka te. Ba koti bat na soumission, ba koti bat na distraction, balande la maramba mboka te. Et cette biso passi na ndenge to yebeli prophète na biso Fumuki Mbangu bikamwa sali na ndenge to yebeli prophète ya biso ba to bayindo et kasi déranger biso mingi lokola biso tozaka ba pandisango biso toza ba analyste biso toza na biso kaka bato to tuna ba question to panzaka to kina koluka place nini vérité à sur les ali to benga ko contacter bongo Mutangala 9 mm bango baza ba lobeli ya Fumuki Mbangu to me retourna bango un peu ba question sur yango ceux qui mai oyo papa T Akanda comédien na boxeur na biso yori et puis dans la vidéo on a pena ndeko moko mais il peut recadrer bango ces comportements bidons ainsi vraiment vous jouez avec cette nom là mes bien-aimés chers africains réveillons-vous Jet Li Production yo siko yebsanga pona nino tomboki omoni makambulite Akanda amoni na Dubai yango edokisie mutu soka tali ba prophète ya Dubai abeteli ba prophète ya Dubai maboko mais aboyo betela ba prophète ya mboka nemoko maboko po azotala Kimbangu à part ba église na bango magablo na bango basala ba aider population te soko tali ba kimbangiste nyoso basambela kuna babola na babola ata riche moko azati kaka bango moko ozo comprendre ba oyo bazo konza ba komisa batu ba esclave ngana lo bango ba komisa batu ba esclave ba pesa batu bososoli ya solote balande la politique mboka na bango ba construire mboka na bango eloko edokisi ite Akanda yango wana ngana zo encourager parce que ngai nandima na ngape ba prophète na bisote pour ba aider population te ba enseigner biso te ndenge ya ko tonga mboka na biso
yango lite akanda amoni makambo kuna edoxie mtu Dubai ya elenge kitoko tamboka lwa pulola. C'est normal, mtu mundu jamais okoma mundele. Surtout continue kana esprit na biso mabebongo tokoma mundele ndeni. Ta mundele ndela bolingo mboka na ye. Biso mboka na biso moko kutu ndima to pesa ngo ba Rwanda. Tout ça dirigé par un tout petit pays comme le Rwanda. Mais t'as la Dubaï. Baza diamantaire, baza coltantaire, mais t'as l'andesa. Biso to na diamant, to na nyonso, to na cuivre, to na cobalt. Prophète qui fioto. Hein? Les prophètes, il a souffert pour nous les noirs, mes bien-aimés. Retournez. Nzambe Abakoko wana, mon frère, franchement, vous jouez, vous insultez notre prophète. Soki na zalaki wana, pembeni na yo frère. Mais na betio vraiment, tu vas voir. Tu me réponds aux explications neutres. Et pas ya fungala. Soka koloba ndenge nini. Mutangala mbote na yo. Mbote ndeko bonganya. Tumito yeba, est-ce que olandi vidéo wana soko la note de routine de la bino na kata vidéo to moni ndenge nini lité ya kanda a dénigré vraiment maloba ya Fumukembao. Professeur loba que bato mwindu ba koma mindele ba koma bato mwindu abeza lokuta alobi bongo Fumukembao aza muto lokuta. Meka pour expliquer biso dans quelle magie on a épé les kelinga makasi dans quelle magie muto mwindu akoma muto mundele to muto mundele akoma muto mwindu kaka na bakarola to bato bapakolaka nde comme ça bato mundele muto mwindu soit parole karola ta ko muto mundele to pe ndenge ni o mais pour expliquer biso lisusu alobi ebele ba kimbangise bozana bino ka ba pauvre riche azalaka te est-ce que ça ya solo ebele bovanda na ba périphérique ya mboka esika na bino ezaka bapesa babumbu boeskisinga babandeka bumbu batasilemba bakota mbonga fula baplace moko boka berose salemaka baplace moko epasse ezali mai courant eza na pasi ne bisika bino bomisala kovanda bongo ntango lite ya kanda ake bongo na Dubai amondi bongo ba immeuble amondi bongo ba grade ciel amondi bongo bandako etongwami ya minene amondi ke mundele azaka mundele. Est-ce que quelle magie moto mwindu akoma bongo mundele maloba na mboka yo nauti kolanda video oyo otindeli ngai nalandi question na yo soki avi na ngai etant que moko mubundi ya Fumukimbangu nalobi nini pona video wana eza mawa mingi komona degré ya ignorance oyo eza na kati na bandeko na biso pe na ba déclaration bandeko na biso basali que ça soit ndeko comédien que ça soit ndeko sportif elakisi ke baza na kati ya buzoba moko oyo bayebi même degré ya buzoba wana te oyo elati bango. Bon, esengo na bango basepela ke majorité ya population congolaise pe africaine baza na bango pe kaka toujours na kati ya ignorance yango wana. Po bêtise ya bongo na kombo ya prophète sauveur na biso soki ezalaki na peuple mosusu ataka na barabu wana kuna nde lelo balinga babanda kotanga bango na le passé na oyo balinga basubir parce que ça blasphème bako blasphème na Fumukimbangu te tango azomettre en cause bilaka ya Fumukimbangu mondele akoma moindo moindo akoma mondele mais ya sauté na bilaka mais ça na maye oyo ba principe oyo il faut bino bolanda bo respecter pour bokoma wana parce que avant ya kokoma wana balobi
tangu moto moindo ko atteindre maturité spirituelle na ye. Moindo asa atteindre maturité spirituelle. O bango mono baza ba immature. Numéro 0. Oza kongola liboso ke Dubai te bato bakenda yango ebele ya ndenge na ndenge. Biso pe tokenda. Mais oyo monaki kuna fallait interpeller yo. Oya kosala makasi na mboka na yo. Oleke otiola mboka, otiola bilaka. Parce que na kati ya bilaka kutu balobi. Motu moindo tanga komiyeba. Akosala bimbunduka oyo kokamwisa mokili mobimba. Donc okosala plus que wana. Zoba mususu alobi bango kuna bana richesse te. Ce que je ignorais bana pétrole. Pétrole na bango basaleli bonzambe na bango. Tangu yo kei na Dubai kuna na Émirats Arabes Unis. Baza mboka nini? Baza mboka islamique. Ba Arab na bonzambe na bango. Yo mboka na yo za na bonzambe nini? Ko banano na yo moko za na kati ya bonzambe nini? Et puis ça la confusion te ya église kimbangiste na fumu kimbango. Église kimbangiste c'est du christianisme. Et ça n'a rien à voir na fumu kimbango na message à fumu kimbango. Lelo mboka na biso message ya fumu kimbango za na place nini? Boza na réponse bomona ka bakonzi. Nyoso place penchant na bango ezali. Fumu kimbango azuni en place na mboka oyo te. Siko bolingi bilaka na esala na kati ya mboka oyo ndenge nini. Ba mboka wana bapesa batinda mina bango esika. Okay na end. Baza na développement, baza na ba divinité oyo ya bango. Okay na ba Corée, ndenge moko Chine, Japon. Siko bino awa, oya bino divinité na bino bocha wapi? Bokoko na bino bocha wapi? Bino bolingi nguya ya fumu kimbango esala, me bopesi fumu kimbango esika te. Banana l'état inconscient kitana tibino peuple. Discours esalamaki le 6 avril na Kambat. Tous les deux présidents ya ba chambre bas na haute ya parlement na biso bazalaki. Basi basimbi ata point na ba plénière. Te depuis le 6 avril ti lelo combien de plénières oyo c'est salami na Assemblée nationale et puis na Sénat combien pona ni basimbi na point wana te. Et bino bandeko bonimbo bima ba donneur de leçons boke ko kamwa kaka ba immeuble ba pont ba nini ba bateau mais façon ya comportement parce que boza ba acteur ya société boza pe ba leader d'opinion na coin na bino. Au contraire o bomona ekuna sur le plan social fallait boya côté ya masange mela makuna te jeunesse ya kwiti ya la akuna te wana bolobi yango te parce que bino mo ba artiste ba liboso ya ba kwiti jeunesse pe kindumbe za kuna te wana minoko sali bino kilo koloba yango parce que bino mo ba ndumba ya liboso bato ba sex tap bato ya fornication na degré moya o saranate ba artiste ba sportif wana bolobi yango te kuna mwa mobalo ya na droite chéri na yo ayake pa na bino osalaka oyo lingi obimi na oyo changer oyo ke na oyo zongi na oyo te mebotala ndenge ni ba je wana esalamaka monte quelque part so totali bien bino mono balokaka mboka na kindumba na kwiti ba musicien ka koyembela basi ignorance elo mabe. Est-ce que boyebi ke musicien arabe wa yembela ka mwasi nsembo ya Aisha
akendaka exil kaka po ayembeli mwasi parce que koyembela mwasi etinda na kindumba epo ezososifie mwasi po mwasi wana bakolanda ye mpona bakalite na ye te me bakolanda ye po basakanela ye me bino awa baalbum ezobima ya ndenge na ndenge so eza na 20 titre 20 kaka bayembeli mwasi bayembela mokongo na ye mabe bayembela liboso na ye mabe bayembela boye mabe donc bosala mwa attention esika bozolinga bosimba Fumu Kimbangu aza moninga na bino te e makambo oyo tôt ou tard bokoleka ifo bosengela yango bolimbisi makasi e bino baartiste na basportif boyebake baninga na bino baloki bino deja badomaine yango eza na bamababe ebele bozwaka bamédaille te banini te boprogressaka te mais boningi bocreye yango lisusu bamakambo mosusu bocreye lisusu bafreinage mosusu ye comédien oke kokamwa kaka bainfrastructure oyo eza na Dubai mais niveau ya comportement moral babonne mœurs babonne manière wana omoni te mpo oenseigner mpe baninga na yo baartiste est-ce que okuti kuna bana basi baza expose ndenge boexposaka bango wana bateatre na bino okuti basi na badoni kuna okuti basi mitu polele to okuti basi batye bakabelo na banini mais boza bale premier ya bapublicité ya baantivalere ya bakabelo awa na ya bamasanga awa na bateatre na bino basponsor publicité bosalaka kaya makambo ya buzoba bateme elateli ya mabe kaka ya buzoba wana okopie kuna te bino mo bozo détruire mboka et puis pozwa mwa chance ya komona Dubai wana osimba mwa $1000 osomba billet mais a grâce na Fumu Kimbangu ni tete mboka oyo ezwa indépendance yo moto moyindo aki na pouvoir osala voyage ya kosimba mpe mbongo ebele kende korevisite histoire ofungola mbanga ozoloba na Fumu Kimbangu eza pasi mpe mawa wana eza niveau ya bonyama wana na domaine nini ya kuti kuna ke bamersu ya mabe ezocircule ndenge ezocircule awa eza manke ya bonzambe eza manke ya bonzambe bozonga nano na bonzambe po tokóma na esika wana ya mondele akóma mwindo mwindo akóma mondele yo moko na kobanda na yo banda kokopie na discipline oyo eza kuna transmettre yango na baninga na yo ekozala malamu na ndimi te kokuti banganda kuna na ndimi te kokuti bapede na balesbienne kuna me bino ya bavedete na bino na kati ya babino bastar soki baartiste yao combien de pede combien de lesbiennes baza mpe na barole clé omoni te ke problème eza na niveau ya prophétie te mais eza na niveau na bino bato oyo bolingi kosadapte te na makambo prophétie wana eloba mpe kokokisama mais sans bino parce que eza na temps oyo bakonettoye bino bambuma mabe ça regrettable makasi est-ce que okuti na Dubai tongo midi pokwa buzoba na télévision okuti na Dubai tongo midi pokwa musique na télévision na batéâtre okuti na Dubai basite pornographique elekaka okuti na Dubai baémission sans tabou bokosala mabe bokodétruire mboka na baantivalere ay na nsima nango
olingi ko blasphémer likolo ya mutu oyo azosala grâce mpona bino bomeka mwa kozala. Christianisme esali 5 siècle awa na mboka na biso esali nini? Bilaka ya christianisme esalama avant Fumu Kimbangu. Fumu Kimbangu toza na année à centenaire, 100 ans à peine awa. Bopesi ye nanu esika te. Mais bopesi la esika, ezaka na ba férié, boza na ba férié ya ba Noël, ya ba Pâques, ya ba ainsi de suite. Boza état laïque par mascarade, mais ça état chrétien. Plus de 5 siècles awa esali nini? Christianisme memela bino nini? Souffrance oyo boana ngo oyo bakila ya bato etanga le 4 janvier 59 po baki na passe. Pillage esalamela na 91 po bato baki na passe. Eza mpona Fumu Kimbangu. Loyenge kosa bino te biloba ekosa bino te. Mais bozwa bilaka kuna na Deutéronome balobi ke soki bondimeli ye oyo bokomipesa na Yahweh bokozala mikila te mitu, bokozala badefisite, bokozala badefite, kasi bokozala badefisi. Mais lelo oyo combien de voyages bakonzi na biso bazosala koke libanda mpona okende tanda loboko kosenga mbongo. Afrique est en position nini? Avec christianisme. Ils ont en position nini? Mikila ya mikila. Donc, vertige ya komona ba immeuble et lobisayo biloba lobate. Et lobisayo biloba lobate. Okuti kuna baza discipliné, baza na loi na bango ya Coran bazolanda. Yo loi nini ya Fumu Kimbangu landaka to ya kiboyindo? Boza na bimela na bilia ya awa. Boza na ba couloir kimbuta mabe, boza na ba bloc mabe, boza na bon marché mabe. Kuna po kuti bongo? Kuna po kuti bongo? Bino mo otango bozoloba wana ayer baninga na bino ba catégorie na bino basalaka mpona mboka na bango na o bango bazwaka. Nayebi te na yo comédien na yo sportif so bozata na mukala ya ndunda ta ya 1 mètre carré awo. Dubai kuno kuti batuka lokola yote mutu bazosala te nini ezangi wa kosala na mboka na yo. Kuna sa te bato bana ba 200 ans, ba 300 ans te, toujours de 0 à 120 ans. Bana 1900 na bana l'an 2000. Ba peka na de maboko de makolo de misu. Complexe ya buzoba pona nini? Bango bazo évoluer na bonzambe na bango, na Islam na bango, na Arabe na bango, na Coran na bango, na Mahomet na bango. Yo na mboka na yo a désordre nini alia, otanga kano na langue nini? Okomaka na langue nini? Bato nyonso baza formé na nini? Wani interpellé ote zongo tanga lisu prophétie ya Fumu Kimbangu malamu. Avant oya na buzoba na kati ya conclusion na yo meki kosala wana. Na koke koloba na yo yango wana moke bonganya par rapport ya vidéo wana. Mais bandeko basala attention. Bosakanaka na bato na bino pampamba bosakanaka na bango ba politicien bofingaka botiolaka bosalanaka ba makambo na bino. Na Fumu Kimbangu te. Bobisika bocha loboko te. Po bo détruire ba vie na bino pe 16 générations sima na bino. Matondo mingi.